ba fanatique ya Grace Mbisi bo pekisa ye le 17 abimisa te pamba te nzembo acoustique ya Karine Mokonzi ezali kokamwisa bato ebele, ezali kobangisa bato ebele. Bobondela Grace Mbisi achanze abimisa le 17 juin te, mais abimisa le 17 septembre ou bien octobre tangu maladi wana ekoki kozonga. Abimisa sikoyo te pamba te Karine Mokonzi eloko abwaki ezali kobangisa n'importe quel musicien congolais. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko frene Grace Mbisi pardon. Pardon foko frene ye abimisa yango te. Soki asalaki musique, en tout cas abombango abimisa yango ata na septembre to na 10e mois. Pamba te acoustique ya Karine Mokonzi ezali kotia ba musicien nyonso keskese oya Congo. Naba oyo baleki Karine Mokonzi, naba professionnel oyo ya musika, naba oyo ba imaginate ke Karine Mokonzi akoko yemba eza kotia bango ba keskese. Baza komituna eske mwana oyo aza penza musicien to abotama musicien. Mwana oyo eske ndenge azuli makambo ngo au sérieux abanda kolota ngo banda kala to ndenge nini. Bazali komituna, même nga moko pe naza komituna. Bien sûr, Karine Mokonzi alobi n'émission ya Jazz Kavulu. Ye parfois le malheur est bon. Mwe loko ne wana alela koloba. Alobi soki ya yemba ezali pona Arafat atikaki biso, atikaki loso, pe atikaki mokili. Mais soto tali malamu, modèle Karine aza koyembela. Modèle aza kobina. Modèle aza na ko concentré nango pe na posa na volonté. Aza na posa ya kosala musique. Na ndenge amipesi nango nyonso. Aponi yango musala na ye. En tout cas, mutu nyonso akozala na doute ke Karine Mokonzi koyemba eyelaki kaka par hasard pona liwa ya Arafat. Lobande liwa ya Arafat ezalaki déclencheur na kanisa boyebi te, déclencheur oye déclenché ya bando yemba. Mais zalite yango mutu etindaki Karine abando yemba. Karine azalaki ne déjà musicienne, mais ye moko azalaki koyemba te, koyeba te. Karine abandaki ne déjà kozala musicienne. Azalaki déjà na monde ya musique. Azalaki déjà moko ya ba leader, ya ba chanteuse. Mais azalaki nde koyeba te. Sikoyo nde liwa ya Arafat ebimi déclencheur. Mais yango te mutu etindi ya yemba. Po ata Arafat akufaki te selonga alingaki kaka koyemba. Parce que eza eloko na ye. Yango Grace Mbisi ayebake Karine Mokonzi aza oto banda kokanisa te. Ponga pe na kanisaki bongo. Karine Mokonzi alandi Grace Mbisi. Mais naye komona ke ezali bongo te. Ezali azala déjà chanteuse. Même ye moko tilelo azoyeba te ke azalaki chanteuse. Aza koloba ne bon nga soki na yemba le malheur est bon. Surtout nenga lela phrase wana. Heureusement zalaka pembeni nanga te nazwaka egogo. Oyo eyelaka ye eza le malheur te bon. Ezali le bonheur est bon oyo eyelaka ye. Balongoli ye na RTGA eza le bonheur. Nana yebi soka vanda ki wana elingo soki le ndenge ni. Eza le malheur te.
eza le bonheur parce que tango alongwaki Fifi Siwa avandi wana babakisi ye 5 émissions ozomona te eza bonheur le bonheur est bon kaka le malheur est bon. Ah, ba frère zango so bozwi la kango wapi ngaku nalinga koyoka biloko wana te eza te ke namonaka malheur eza te nayebi ke ezali na ba jaloux ya Karine Mokonzi na ba Miriam Mokonzi nayebi ezalaka nayebi ke ba malheureux na ba malheureuse bazalaka mais eza te ke moto nyonso le malheur est bon non. Karine Mokonzi azala musicienne Grâce Mbisi en tout cas oza chanteuse toboyite fo yemba faut contribuer na musique ya Congo tozana ba besoin ya ba chanteuse pa yemba mais tala kaka elongi ya Claudia Bakisa tala kaka Claudia Bakisa banda Karina bwakaki eloko wana combien de photos abwaki combien de vidéos combien de sourires yomoko Grâce Mbisi banda acoustique ebimaki combien de sous-vêtements ya Rachel Ochanze combien obosani kolatisa Rachel sous-vêtements ne yo olati nango obimi nango pe libanda alors kanisa sikoyo oya kobimisa musique ozalaki même pas na maki olangwe soki acoustique ya Karine Mokonzi elangwisi yo elakisi changer date changer mois changer mikolo ebima zala calme concentré ou bien tika yango ti 10e mois yo banda ko préparer musique mususu na lobalo pe yembaka zouk ekendeke bien na yo mais pardon kobimisa te sikoyo kosala yango te po Karine Mokonzi acoustique oyo eza maseki te acoustique oyo eza teke po défiler eza po wumela acoustique oyo ekozala na histoire ya musique congolaise na acoustique oyo ekangami na histoire ya YouTube na histoire ya internet acoustique oyo ba travailleur o basalaka na YouTube kuna na États-Unis bayebi déjà Karine Mokonzi pe bango bakotalango bazako mituna na sukisi awa Grâce Mbisi pardon abandonné. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.